Bande konanga mbote na bino nyonso bino tolonanga eza pasi gouvernement euti kobima. Alors gouvernement euti kobima naza desi, nous sommes dessus. Donc na base toza ebele oyo toza dessus. Bandeko na ngai na banzi tolobaka ne bandeli ke nani ndeko mon jeune frère Chilombo alobaka que azalaki envoûté. Et ça se confirme maintenant. C'est pour cela nalobaka na ye aya na chai loboko. Po biloko nyonso yo batiaki na nzoto na ye ekende. Nasalaki appel wana na baluba et puis na ye moko Chilombo. Mais malheureusement a préféré ki ba pasteur ya baluba batia loboko, ba pasteur oyo bazana molimo santu te, ba pasteur oyo na bakwanga bazaka ba féticheur. Donc bazana droit ko simba Bible te, ba bakisaki ki lisusu envoûtement. Parce que makambo ezoleka na mboka na biso. Makambo ezoleka na Chilombo. Mutu aza normal. Mutu oyo aza congolais. Akoko ndima makambo oyo Chilombo aza kotia mutu te. Chilombo basiensa ye ba document mususu atanga yango te. Chilombo omunde na lobaki soki oke na banque balingi kobidefisa yo 150,000 euros ou bien 200,000. Tango ba accepter balobi na yo o signer. Et tu vas signer avec précipitation. Ba clause mususu ozanata ya kotanga yango te. Mais tango ba prélèvement et ba dosala na compte na yo, à ce moment-là, on va comprendre te ti nyongo sila te. Et quoi au peso pasi pe au monde asiko yo bango oyeba pourquoi sila te. C'est à ce moment-là ba koyebisa que maintenant yo signaki awa tanga. C'est à ce moment-là on va nous lukasiko yo raisonnement na yo eya esala pour relire encore. Ndenge na lobaka na bino ndenge basalaka ba sataniste tango ba signaka ba pacte na Satan. Na se Satan lobi ke même soki okimi ngai soko lingi songa te mena kotikilo misu na yo na pesi na kotikilo yango comme ça et aider yo ozala prophète omonaka ba révélation omonaka ba prophétie okosaka bango keza ba révélation tout ça alors keza ba divination. Alors tango ya ko sutuka eza déjà tard et misu yango mutako longola ngo kaka ye moko Satan. Lokola tikele binango parce que ozana ba nyongo na ye nzambe ko intervenir te. Alors sikoyo Chilombo a signé ba biloko moko oyo eza ko créer lelo ba problème azakutu na niveau azakutu na likamba ko lobate. Bandeko oyo base balandi gouvernement ndenge bimi, merci beaucoup. Oyo nanu balandi yango te na kopesa bino ndambo. Parce que tango na bandi ko noter yango na kwa yususte epesi nga mawa. Mbala moko na kozwa papier nanga oyo na banzi ba obayebi bakomia wa carte électorale. Voilà. Donc en tant que citoyen français dimanche nazo kende ko voter nini européenne. Donc na kozala l'aise malgré que moi quel réseau ça la passe mais je préfère natala siko makambo ya France na makambo ya Nzambe. Ezana ba mai belé basambelaka babenga ngai mais ba maman wana va gouvernement ebima ba maman na bazo zwa déjà ba maladie ba nini parce que
oko zonga na mboka na yote o eza contrôler na bato mususu o ezali ke moyen penza o travailler 100% ezate ba mususu bazana bambongo na bango me bakangami mwa bakende ezate bon nga oyo anere lobaka ke jour na okoma kuna bazonga na aéroport mbala moko anere alors natiaki motema soki Fayulu aleki to Tshilombo abengani Kanambe ase momala nga pe na kozwa courage ya kozonga okutana na ndeko nanga Tshilombo na kati ya Kinshasa mais lelo oyo Tshilombo a bloqué biso nyonso na ndenge moko osakana te tuze pele oyo toko konyata makolo na Kinshasa te Kanambe aza rancunier même yo Tshilombo oyo lobaka na extérieur tala diable hein? Même olongoli ba mino wana na ba corde wana atikala ka diable sataniste même aina repentance atikala ka sataniste azala toujours motema mabe parce que mesana ki déjà komela makila ko sacrifier ba 50 personnes ba 100 personnes aza ko libérer bango azomona aérien ne Kabila azala soit libérer azomona le moté tous les opposants oyo les opposants oyo bazaka mama makasi assez fragilisé bango et puis atiki bango ndengo wana to tikalika na opposant moko na mboka oyo eza na ebele ya bato to tikalika na Fayulu esili alors bazoluka pe Fayulu na bandeke ebele mais osimba te mais likambo te alors bandeko na ngai vraiment naza ya kolemba boza pe na mwa impatience ya koyoka na lobi impatience ya koyoka muke gouvernement yango oyo baye kolibisa tika na pesa bino yango bon na loba makambo susu parce na yebike eloko bozoluka boyeba eza yango oyo nga na émission na nga ezalaka so na badi koloba titre na tie makambo wana pe bolanda mbala moko ezali te neti ya bato mosusu atie makambo bando bandaye kozela oyoka l'essentiel ozokoyoka yango te menga azalaka so na bandi il faut nasala tu boyoka oyo eza l'essentiel bongo na banda koloba malembe. Chers compatriotes, voici le gouvernement complet de Tshilombo. Le gouvernement complet de la coalition FCC Cash. Gouvernement wana eza ya coalition FCC Cash. Point. Sili. Eza gouvernement wa tonsuste ya wana. Allo bandi kuna. Nzambe. Eza passé. Bandeko premier ministre nani? Monsieur Iluku Kamba aza ya FCC nakati ya FCC auti na PPRD to kene musika te boye baka deja aza na FCC akuti na kati ya PPRD pa ya Kabila ye wana mtuache premier ministre on a expliqué ki bino azalaka kala conseiller ya Mobutu après bachaki ministre après ayus ministre à plan asala ba dégâts ebele premier ministre o Ilunga azalaka incompétent na ninga osakana te azalaka alcoolique obsédé sexuel et moyibi monene Kabila ayebi bandeko nanga ba miyibi nyonso ba travailler na Kabila na Mobutu ayebi ke soka sa kweya za suna mbongo te soki ya landi ye akozwa avec beaucoup de facilité moyibi monene wa et pas seulement moyibi azali bokilo ya Kabila na expliquer ki bidongo bandeko mwana ya tata oyo tata azana 75 ans mwana ya tata oyo komone Karine aza mwasa Kabila bakatange oyo bayebi ke nako contester mote ezala yemoko ministre ezala yemoko Kabila mutako contester likamanga na lobi azate mwana ne Karine faza na mo de 35 ans je crois aza mwasi ya Kanambe bandeko za pasi
sikoyo tala ndenge basali Chilombo bazwi soki badi banga batie kuna directeur du cabinet badi banga wana sana Kabila pire muto Kabila batie kuna bazwi sikoyo Kabila azwi sikoyo bokilo na ye aza congolais Kabila aza mayele bandeko bino mais bokoloba nini président na bino aza congolais premier ministre na bino congolais à 100%. Mais bokoloba sikoyo likamuni bokosala ba marche pourquoi parce que tala ndenge azosala bino ndeko za mawa yaona lobaki depuis quand ba politicien congolais bokozwa responsabilité na bino il faut bozala ka ba chien il faut bozala ka ba chien bolia kama miette ozo koya na ba table outi pa ba maître mais quand est-ce que bozwa peut-être ba responsabilité na bino bozo tikala ka ba chien mais ça mawa mingi. Deuxième point, vice-premier ministre Yokagai, vice-premier ministre, les Burundais, les Maradona, Kamere, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maman Nangaye. Bandeko, naïbite Chilombo, soka zo comprendre, to comprendre. Donc, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, bah personne a Kamere. Donc Kamere sikoyo intérieur ya pays ezana mabokonaye. Donc et loko moko te ko sala mana mboka sans que passer par Kamere. Donc soki yo lingo ya ko sala ba corps na mboka na biso banini il faut batinda yo ole batindo d'abord par ministre des Affaires étrangères batindi yo par Kamere. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, Kamere Azali, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Bandeko, Yogande Bakosi Chilombo. Balobi Ezali coalition, ya cash na INC. Alors que Vital Kamere Azamutu a PPRD. Au monde basali kama brièvement awa basala na Chilombo neti coalition ya cash na INC Chilombo andimike eza coalition na bango donc azozwa Kamere amina ye a Chilombo mawa kita ensorcelé Chilombo poko mandengwana Chilombo tata na yo nani Chilombo poko matina ba niveau oyo Chilombo moni ko travailler za bien de konangai bango bayebi ke ti bazo baka ministre de ya boy o vice premier ministre o kingani bazo yeba ke yo yebi na yo rien o yebi na yo ngote so laxi nini o bani ko se renseigner na ngode siko parce que au travail na yo te Chilombo pourquoi qu'on dit babu salita bo Chilombo boyo ka siko yo troisième point vice premier ministre boyo ka vice premier ministre ministre des Affaires étrangères Kikayaben, ceux qui Kayabin, Karoubi, coalition FCC, Aouti na PPRD. Pardon, Aouti na PPRD. Bandeko au Rwandais. Yes, comme ça, vice-ministre, vice-premier ministre, vice-premier ministre. Au moni, bazui bokilo batie, on a bazui sikoyo, ba vrai batuna bango, batie na senaye. Vice-premier ministre. Et vice-premier ministre, ministre Rolongolais, jamais ministre Rolongolais, Kakayabine, Karoubi, Babi coalition FCC PPRD. Biloko nyonso na sali yango Kabila na Kamere na biro na ye ba nommé ba ko pesa Chilo ba signé. Chilo mango pata babite te yokana ki papa pourquoi nous ko bebisa so pour aller Chilombo. Chilombo pourquoi nous ko bebisa Chilombo. Chilombo beti signature. Tala ndeko nanga lelo ndenge ba teki mboka Chilombo zo teka mboka visiblement. Eza kutute ko Chilombo za non Chilombo siko zo teka mboka visiblement eza kutulika mboka lo basusu te. Bandeko bomoni les trois premiers mi premier ministre Azaya ya Kabila
nalobi bien auti na FCC PPRD ministre Ilunga oyo olie a remercier Chilombo alobi na Chilombo président de la République akomi pa ya Kabila alobi na ye excellence monsieur le président de la République tala donc aza ko remercier bato mibale mais moko alobi ye excellence monsieur le président et mosusu alobi ne kaka président de la République ndeko za pasi ouf ndeko za pasi bomoni déjà na bina bino Ilunga Katange après ministre intérieur Vital Kamerhe et puis ministre des affaires étrangères Kikaya Bin Karoubi à outre la PPRD Yamine vice premier ministre ministre du transport auti sona parti nini wana mais auti na FCC ndeko na ngai nyonso bazali bazotoka na FCC donc so balobika mwa mutu ya Chilombo donc au mona lemsu kaka moko bazokuta bango nyonso FCC mais comment tu dois travailler au sandeni Chilombo siko yo vraiment au sandeni na parlement plein bango FCC na assemblée plein bango FCC na gouvernement plein bango FCC na armée FCC na la police FCC mais siko yo Chilombo siko yo pour ça la ni siko baluba baluba boza ntema be baluba boza ntema be donc boko ko lobelo côté pa Chilombo vice premier ministre ministre du transport yego to komone na tiante na bana boaki yango soki wapi na ipa na boaki yango te parce que na moni tina nango te 5 ministre d'État ministre de la défense Jean Bouye mama nangaye auti PPRD de so babino PPRD quand nous fait c'est trop bien PPRD auti pa Kabila. Donc, ministre intérieur, Kamerhe, ministre de la Défense, Jean Bouyo, a outi na PPRD. Jean Bouyo, on a proposé le ministre, premier ministre, il y a jusqu'au défense. Donc, bandiko nangai, mitola nanga. Kabila la qui c'est que mboke zaye et que gouvernement zaye. Batu nyonso oyo, basa bato Kabila. Tout oyo, bato Kabila. Chilombo qui t'a ensorcelé. Chilombo ndeko nangai nani alukayo Chilombo nani amimio tina ba niveau bo Chilombo zondi makambo nyonso ezaka pasi to ndenge ndeko nangai yozo no mona poto awa ozwa 900 € kolia kolala pongi okolondi mabiloko bo ndeko nangai pona koteka mboka Chilombo c'est quoi ça Chilombo elo ni osali awa Chilombo cha 6 ministre d'État, ministre du budget, François Mwamba Chichimbi. Oui, bien bakosi awa. Nzambe Chilombo osaka na ye. Balobi François Mwamba oyo auti pa cash. Auti pa azamutu ya Chilombo. Chilombo. Bongo tato François Mwamba muyibi oyo yoyebi ete. Mais oyo pire Kabila mta PPRD. Na dernière minute balobio azamutu na yo batiye auti na cash. Bande kutandi ba osaka na muninga na bino Mais François Mwamba oba pesiye asimba mbongo. Mais pire mtu Kabila te. C'est un obsédé sexuel il aussi. Pire mtu Kabila oyo. Mais tu ne sais comprendre, tu n'as pas de comprendre. Ndeko 7 ministre d'État, ministre de la Justice. Baudouin Mayo, aouti na INC ya Kamerhe. Dans la justice, maman nangaye. Justice va passer on a muta Kamerhe. Donc mon Kamerhe, à un intérieur. C'est sur la justice. Parce qu'au pilier, au INC, qu'a fait ceci. Mais c'est quoi? Mais Chilombo, un jour, ça me doit kangayo. Parce que, procureur, cour constitutionnelle,
nyonso wana bato Kabila tata nzambe tala kangwa ministre d'État batie ministre d'État faut yeba ministre d'État so azanani ministre d'État ministre de la justice Baudouin Mayo auti na INC epai ya Kamere. Bandeko na banzi na suki na wana na boyi ko kineti eza suki ba 30 combien na boyi alingi suste ndeko bomoni koma Tshilombo azotambola na ba lion na kati ya saki. Tshilombo batambolaka na lion na kati ya saki te. Soko tamboli na lion na kati ya saki banani batu na kati ya biso kota na bango te bakokima. Bakotaka na mbwa na kati ya saki na bis mais jamais na saki na yo ozana lion bokota na ye kuna. Omoni ndenge ba distraire yo Tshilombo balobi na yo le 30 le 30 yokani ebemba papa na yo ezokitela kini balobi Tshilombo le 30 tokozwa penza fe nini stade de martyr mais c'est kozala penza kuna na kati ya stade de martyr. Quelle distraction Tshilombo tata no ya kufaki awa combien de fois gouvernement wana eboyi tata no kitela kini ebemba papa no kitela kini lelo yo Tshilombo bazozono ba distraction ezanga tina. Mais Tshilombo papa na yo azaki chef coutumier Tshilombo na yebite soko bosani yo muluba na yebite soko bosani menga na yebike tata no azaki chef coutumier tata no banalo takala na Kisasa na ba 67 70 bilaba ba chef coutumier Tshilombo wai na age ni Tshilombo eza biso te okosa tata na yo de 66 65 tina ba 70 tata na banalo lata ilaba ba chef coutumier ne loko ba chef coutumier mais chef coutumier Tshilombo bakundaka ye na mboka na ye chef coutumier bakundaka ye na mboka na ye pa ya uta pa mutolone bakunda yango mais sikoyo yo zondima bakunda ye na nsele pourquoi parce que mboka na ye pa ye babota yango wana te. C'est vrai kabota na kananga mais bo kunde na kananga tio ou bien na kabeya kanonga so kabeya kanonga so kabeyani bandeko na banzi tango bolandi ba nomination oyo ba obayoka jango te bozaka mami dessus mais bandeko na lingi te na koma na ngoti na 30 po na moni soki ndenge ezaleli so na komi na ngoti na 30 ba musu bola na pokite ba mususu bola na pokite po na taleti na 30 ko na soki 30 combien fait cesser. Je me suis demandé Gabi mais est-ce que cet homme est normal ou bien il est toujours envoûté? Donc Tshilombo eloko kaka sikoyo ko sala komisaka bagarre eloko nga na zomona mususu ezate Tshilombo na ba major soki nini na ba major ba petit pamba wana ko bimaka Tshilombo azana étiquette mutu nyonso na kile Tshilombo azana étiquette baluba. Pourquoi bolingi Tshilombo te? Pourquoi bokolo ba Tshilombo te azongisa pouvoir na maboko ya moto ya zwaki? Tshilombo soko bimisi trouble oloba te nga zwaki na ngai te bachenga revolver baloba inga na signer soki ba bomba ngai mais lelo yo na ndimi na kufa na zwaki na ngai te muta zwaki ezaki nani Fayulu bino baluba. Est-ce que vous avez quand même que Tshilombo zwaki na été? Est-ce que vous avez parce que y a ce conseil de côté parce que bana sala si ko beaucoup mi conscient que azwaki na été baluba to baluba ozana bilo maile te. Donc au bon moment na minute azwaki na été parce que mutu azwaki tala gouvernement ninge yali soni banda tala ba vice premier ministre tina suka ya vice premier ministre bango na bango diabo dieno et passé bandeko mais ça c'est un scandale. Premier ministre azako remercier Kabila tato yo Tshilombo yuko chana ni chef d'état-major autaki na kingakati utapesa kikombo pa Tshilombo abinomeye ye lisusu il semblerait à féliciter Kabila
Mais sikoyo likamonango nini Chilombo oyo oko telemela kuna kaka tapis rouge. Soko che osomi tapis rouge soki papi wana na wenze soki awapi soki na Molenbeek soki wapi ocha una ndako na yo okoleka te. Chilombo pona nini ozopesa ba congolais valeur te. Yo moto olubike tu as milité pendant 37 ans. Na 37 ans ya combat pour accepter des bêtises comme ça. Chilombo pour accepter des bêtises comme ça. Chilombo ebike sona faille nazo ibate kwa kolobate Chilombo. Chilombo oza costaud. Chilombo matama pe zali. Ah. Donc ndengo za ona vraiment bagarre na ndena mona costaud na Kabila ochona se. Ah mais Chilombo comme ça là. Même so Kabila za na matama, mais yo poza na matama. Na banzi kutu ya yo leki. Ah. Ah mais non Chilombo. Oyebiko même moto yango aza illettré. Oyebi eloko aboyiko soba baki na bokecho ngalo ba non. Bokecho soba bele bokecho a signé loko bokecho ngalo ba non. Donc cela veut dire que na bokecho na yo bokecho baki mayele. Parce que bokecho bolo bakatanga te. Mais tant on a la bokecho bakaba lo banga na oh mais petit wa yimba kambo ndengini. Ngai moko elanga na ba ah mais leko yimba kambo ndengini. Bongo yo. Donc à des reprises, le pays est géré par des chauffeurs. L'un des taxis, l'autre des pizzas. Les deux, aucun n'a un diplôme. Les deux sont des enfants adoptifs. Je ne parle pas des fils adoptifs, je parle des enfants adoptifs. On ne peut pas adopter un fils, on adopte toujours un enfant. Et voilà. Naïbité ceux qui ont adopté moi à 25 ans. Naïbité ceux qui ont adopté moi à 25 ans. Oui, c'est possible. Hein? Mais adoptera toujours un enfant. Oh, il y a un orphelin adopté. Oh, il va parler un pauvre adopté. Mais un fils, comme ça. Donc, Bandeko. Naza prêt yakoti kabino. Donc Chilombo a confirmé ango lisusu a reconfirmé ango que azanaye chien ya Kabila. Donc Kabila kozwa naye 100 milliards na mboko na biso. Soko apesi Chilombo 1 million pona Chilombo asimba na peut-être 5 000 euros ya yemoko te. Abana ozone sur 900 euros awa na Belgique. Alors tant bazo pesa ye 1 million. Ils ont passé trouble. Mais Chilombo, yebaki oteki mboka na ndenge moko ba na bakobosa na yote. Ba koko na biso bakobosa na yote na likambo yo sali. Donc vandi wana oza ko peser sur combien? Mais Chilombo keba parce que ya ko fabriquement na poison, Chilombo ko ya ko fabriquement na AVC, Chilombo ko ya ko fabriquement na loko moko boye ba récupérer pouvoir bana moko. Yebaka ke bato batie wana. Ce kaka pan le coup Kabila a récupéré l'intérim. Oui, le premier ministre a récupéré l'intérim ou alors ministre intérieur. Bon, on tient la constitution de côté. Kamere a récupéré pouvoir. En attendant, Kabila reprendra mot. Ou alors, c'est pareil. C'est pareil. Si Chilombo ba géniaux sur bazo sala yo oyebi na yote baluba be ba yebite c'est grave quand même comme tribu. Donc ba piège nyo soza nango yo yebi na yo ngo te baluba be ba yebi ngo te c'est grave beleko. Donc na gouvernement oyo so bo taliango Rwandais Katange Muluba. Rwandais Katange Muluba. Na yebisa binoke ba Katange baluba kat baluba ya Kananga, baluba ya Bakwanga, baza ici ya même ancêtre, baza bana ya Kokomoko. Donc, différence zali, sokolobi muluba ya Katanga, muluba ya Kananga, muluba ya Bakwanga, ils ont un même dénominateur muluba. Différence za nini ezali oyo kuna aza balcolique, oyo Katanga baza bato ba melaka masanga neti mai. Bomonaki Laurent Désiré Kabila jour ba ko bomaye
ala melai basangane ala nae tiba yo betaye munduki. Alors oyo ya kananga bangonde baliaka batu. Donc sorcellerie za kuna usakana te baliaka batu ndenge usakana te. Alors oyo sikoyo ya bakwanga baliaka mboa baza ba traître tala kaka ndeko mutu aliaka mboa. Est-ce que mutu la koza normal? Oyo mundele azobenga awa l'ami de l'homme yazoli aye. Est-ce que mutu la normal? Tala kaka ko yoza na mboa na komone Michel mboa mususu azo ya komone Thomas. Mais faut pas bunda. Basaleri ya faut pas bunda. Faut bundisa muninga na ye. Mais on a pas ça ka mboa. Mais mboa mususu faut bundisa mboa mususu. Mais mboa on a pe asaleri. C'est tout comme auto vivre. Au moni biloko mboa ba sekela mboa. Chilombo azo bundi abundisi Fayulu asaleri. Fayulu a gagné mais il y a bundisi. Au moni besprit on a mboa eza ko sala kana kata mitu. Mutu alia ka mboa à cause na motema malamu te. Yango na tolobi soko tali côté okuna amera masanga okuna baliaka ba o côté do ba bota makana sorcellerie mais ça sorcellerie mo ba be o ba be de toute façon sorcellerie madame Zate. Mais Chilombo vraiment merci beaucoup na lo banu iso nini na yebilika bakolo bate bandeko bino bato tshaka ba commentaire peut-être bo tshaka ba commentaire pour na bolo ba oyo boko koloba mais ndeko ngai lobby bosala tout boluka biloko yango bomona bato oyo bazwi bazana ba liste ya ba nomination oyo nga moko nazana yango mais na boyi ko tiango nyonso parce que bato mususu bakotala ngo na buto lelo boye bakozwa pongite. Alors na boyi bato wana balala na pongi ya mabe ndenge ngamo ko tunaza awa na kolala mais eza pasi. Alors bande ko mikolo peza na tshila bino makamu mingi ya politique te na kotia makamu ya nzambe parce que bato belé bazana mo besoin parce que surtout échouer na oyo na politique to échouer na makamu nzambe te. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, mais tout ça n'est pas de mon avis. Mbokeke, hein? Mbokeke. Chilombo. Nzambe apambola yo. Vraiment Chilombo, Nzambe apambola na onyo sosali. Oyebi o bloqué batu combien en dehors ya RDC? Au bloqué batu boni bako kitakimite yo Chilombo. Quel motema mabe. Quel motema mabe qui t'a sorcellerie, sorcellerie. Tala ko poser ko chapenga po. Nezo comprendre. Vraiment ils a passé Chilombo, ils a vraiment passé. Donc na aliawa motema